Durant ce jour, Nambandaka, chef-lieu de la province Équateur, président de la République, chef de l'État, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, Akendaki ko inauguré bâtiment Yassika, Institut National de Préparation Professionnelle, INPP en sigle. Ils ont occasion pour la population Yambandaka, Yako rendre vibrant hommage au chef de l'État, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, Fachi Beton Mukantombolo, pour la vision naye sur le développement de capital humain, facteur ya croissance et développement socio-économique ou ezali pe moko ya orientation ya plan national stratégique ya développement. Et c'est un nouveau bâtiment oyo population ya Mbandaka bakozwa formation na ba filière ebele locaux la forêt bois, charpenterie, menuiserie, scierie mobile, bâtiment et génie civil, mécanique générale, électronique, coupe et couture, esthétique, ba filière misusu. Après coupure ya ribbon symbolique ya salamaki na chef de l'État son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo et komaki tour ya visite guidée na ba installation ya bâtiment oyo bino mokobo tala bijou ya kitoko boye cadeau oyo mokonzi ya mboka Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo apesi na bana ya Mbandaka. En tout cas boyende izalaka fachi béton na béton toujours. Hey, que yo! Oui!